bandeko yamana eloko tozali koyebisa bino soki botali malamu bato mingi lelo bakomi kotelema ba musicien na poto babeta te à part na bana ba mubutiste na ba opposant congolais mususu baza kotinda tinda bango mais ezali pe na bato mususu oyo tangu ba musicien babanda koya oyo bango moko bazalaka komona tangu mususu baza ko kende ko supporter bango banini lelo bamoni te ba musicien na ba vie na bango ebongi kaka bango moko epesi bango mitema likunia ba jalousie ale sikoyo bakomi ko utiliser ba voie moyen mosusu pona ko luka ete ko intercaler bato wana mendeko oza ko sala ezana tinate lokolo so bandaki likambo yango tika na yo kende nango kaka tina suka mais lelo ta o intercaler Werason o intercaler mama Tchala mwana o intercaler papa Wemba baza batu moko bavi na bango basi babongisi yango baza na bandako na bango banini mais sikoyo mituna tango nga na kotika la kaka moto na kobanda kokende kotelema liboso ya ba Zenith liboso ya ba Olympia ba sali ya ba Olympia est-ce que yango nde ko sala ete vi na ngai changer po ete na minute oyo tango nga na za kokende kotelema liboso ya ba Olympia ba Zenith pona ko sala ba double musique ebeta te na za kolinga ko se défouler po ete na ndenge moko ba facture na zui ya ba courant ba katelinga courant ba problème belé ya poto naza ko sa sortir de yo kanisi ke non ndenge ezali wana moi ba mbongo yo moi ba makambo yo sali obimi gang mais o sali na le côté yangana to lo bagi ete ba makambo so biso dozo sala ezana ngona tina mon côté o ba musicien na tango ba ko replier na Congo bogo yo kaka sango ke baza ko se produire na bango pe baza ko kede ko betela ba pays Afrique banini alors que bino bo salini bozo mona parce que na makambo bino bozo sala il faut boyebaka yango ete est-ce que toujours sala likambo yo to oui to pekisi lelo ba musicien ba beta te na Zenith mais to gagner nini eloko nini epesi un plus côté na biso il faut momi tunaka soki bokeyi kaka musique ekobeta lelo bokeyi botelemi bokomi oyemba banzembo bozoba lelo ibeba ye lelo ibeba ye wana nde ale boyembi butu mobimba botoki neti soki ndenge nini na masolo na nzoto apres bozongi bokokoma na ndako wana mwana azotuna oh papa namonaki yo te na butu mobimba ozalaki ape nakendeki kuna nakendeki kointercale makambo ya Werason kuna mpo Werason alingaki abeta banini wana éducation nini oza kopesa na mwana na yo okomona pe moko baza kotuna mwana papa kei kuna na makambo oyo ya Olympia obe Zenith ake ko intercaler musique après mama atikali mwana aza kotuna mama même mama papa za wapi tika Wilfred tika papa na yo akei kuna akei nanu ko intercaler ba makambo ya ba musique ba musicien oyo baza ko boma Congo yango na akei ko intercaler po ete ba beta te yoka explication zo pesa na mwana mais soko tali malamu kaka bato baza kotinda bino lelo bokende kotelema banini bango moko nde baboma Congo lelo bangwanda oyo bangwando lelo bakomi kosala ba manevre oyo ya kotindaka bato na ndenge yani bokende kotelema kuna po musique ebeta te mais bangwanda oyo bango tango babandaki koboma Congo tango bazoboma mboka tango ngwanda bomi ba chrétien oyo babeti bango masasi à bout portant oyo likambo wana lelo bakongolais ebele lelo bali bakangela yango misu est-ce que tomonaki esika bamobutiste balobelaka yango lelo baza kosala neti babimisa ngwanda mosantu ya wapi un escroc criminel makila ya bapeuple congolais ezali na maboko na yango nakoma kokosa na même na banombre kobakisa non 8 millions de morts aza kobakisa banombre mpo nini akanisi soki asali babiloko wana biso bakongolais tokobosa na bacrime oyo asala na Congo mais non wana aza komikosa biso kokobosa na crime na ye te na kati ya Congo na makambo oyo asali biso kokobosa na bacrime na ye te c'est un criminel ye penza tolobaka yango ete un jour soki erreur moko esalami bakangi ye il faut penza na Congo basambisa ye aleka deva là-bas po ete asali bacrime ya kosangana te yango na tozali koloba ete mama Tchala mwana ndenge azali wana azali mama oyo asali miziki ya Congo na ndenge ete apesi goût lelo bendele ya mboka na biso eyebani partout dans le monde grâce à la musique naie
pe lelo yo oye awa na poto oluki vi ozokoka te alokomi na okaka mutu oyo anti mama Tchala mwana pona koya kofinga mama Tchala mwana koloba makambo pamba mais avant ya kofinga mama Tchala mwana tunaka nanu parcours mama wana asali mama wana awuti musika asali carrière musicale na ndenge moko ke lelo soki aza komona lelo clair lelo aza komérite yango ata lelo soki balamusi ba pauvre pongolove ezala te bamama abeti masikini bakotémoigne makambo nga naza koloba ke mama Tchala mwana aza komérite couronne oyo ya bapesi ye lelo mpe baactivité aza nango lelo il faut aza komérite yango bino bolingini bolingaki kaka omona eke atikala kaka mutu moko ya pasi kotambola na nzela kosengasenga nde bosepeli mpona komona ete biso bakongole toza bahypocrite kaka biso moko wana tozalaka soki tomoni bamusicien na biso kuna na Congo bamisusu bakomi koloba bamusicien na biso baza kobonga te po ete soneke eza kolia bambongo na bango miziki eza kaka kozongisa bango nsima bato baza komanipule baza kopirate miziki na bango bamusicien na biso lelo bazokufa pauvre mais sikoyo Werason mama Tchala mwana bapapa yemba baza se retrouver vie ya malamu mais bon ba quand même nzambe merci to pesa bango courage pe ba continuer ko beta ba musique na bango na ba olympe po vie kende liboso nani situation na bango kende liboso mais bino mo komi ko lingande sikoyo ba sa pauvre lisusu po ete bo beta mabongo bo sepela alors que tant bino boyaka bolo bagaite mboka na biso kende liboso tala ba musicien na biso baza ko kufa ba pauvre mais lelo ba mama Tchala mwana bango yo tala ba position na bango pona nini boza ko sepela te et bokomi kaka bino moko bato liboso baza koya kobeta na poto bokomi ko intercaler bango après lobi bokoya boza koloba nini mboka na biso za ko marcher te tala ba musicien na biso ndenge batikali omoni mpona koloba ete ezali hypocrisie oyo bozali kosala bandeko ezali na chaîne moko tobengaka yango radio Buka Lokuta wana bandeko bazali kokanisa ete biso tozali bazoba na tangu ya deuxième république bandeko toyebi biso nyonso ndenge banégligeaka bavedette bajoueur nyonso tu oyo bazalaka bagrand joueur ya léopard balobilo bakibonge toyebi na tangu ya deuxième république ndenge na moment moko banégligeaka bajoueur wana ta ebele ministre ya sport abandaki kutu koyeba bavi na bango te batikalaka kaka bapauvre boye mais lelo eloko nini esali lokola ngwanda kimia wana poto aye kosala radio Buka Lokuta ngwanda eloko nini aza kosala ngwanda pesi technique moko banda même koluka bajoueur akala mpona kobanda kotuna bango baquestion ndenge nini bozali ndenge nini banégligeaka bino en tout cas mbalo mpenza soki tozwi mboka il faut totalaka na bino bandeko bino bozokanisa ete biso bakongole toza bazoba bato komanipule na baje oyo ngwanda aza kolakisa bino lelo ngwanda ayebi mpenza ke bakende koluka ayebi sikoyo systeme akokende koluka baancien joueur ya leopard akala ntango azalaki na bokonzi na Kinshasa mpona nini asalaki commission moko te ekende koluka baancien joueur akala kuna na ntango ya ex-Zaïre banéglige bango bate ebele lelo sikoyo lokola ye wana poto azoluka ndenge nini bato basoutenir ye alakomi koluka oyo baancien joueur akala bakomi koluka bango na radio Buka Lokuta mpona kotunaka bango baquestion babiloko wana nyonso toyebi yango eza bastratégie ya ngwanda mpona ayeba ndenge nini ya koluka bato basoutenir radio Buka Lokuta bandeko yokanisi nani yango na ntango ya deuxième république atalaka ata bajoueur ya léopard bango nyonso tu banyokwani lelo oyo bakomi kozwa nde sikoyo malheur wana mpona koleta yango na président Kabila tala ndenge banéglige bajoueur akala mais bajoueur wana bazalaka néglige déjà na ntango ya deuxième république Joseph Kabila kutu nde moto azali kobunda mpo abimisa bato oyo basituation mosusu ezalaki mobulu na mboka abimisa yango polele po ete claire emonana lelo ngwanda komi koya kolakisa bato kopesa bato leso kolakisa ete yende aza kolakisa bato wana mboka ifo etambola bo mboka ifo etambola bo lelo ngwanda mpenza komi donneur de leçon ya makambo etali mboka na biso pendant combien de temps ye azalaki conseiller ya Mobutu pembeni ya Mobutu mpe ministre ya sécurité ya Congo mobimba na ntango ya ex-Zaïre nani yango ayebi yango te asali eloko te lelo sikoyo aza koluka ete akangami ya na poto aza kokoka vite akomi koluka ndeni ya kozonga mboka ayebi ke kuna na Congo balingaka komona mutu na ye te anakomi kokosa ete non il faut tobimisaka kaka mutu wana ndenge masasi kokosaka kozwaka bafoto ya Joseph Bilaka
pona ko chango ko lobota la président ya Congo bobo makamtaka ya lokuta changer pe alingi ko changer te vraiment ezali pas si peu mawa yanga tozali ko yebisa bino bandeko ba bolingo il faut bokeba po ete mboka na biso ndenge ezali wana ba manipulateur ba komi ya trop ndeko soki lelo oyebi ete Joseph Kabila ndenge bolobaka azali congolais te mais botika ti mokolo peuple mo ba boyeba vérité mais soki komi ete bokomi ko kende ko zonga ba photo pona ko sala ba manipulation ko sala ba montage abotela photo ya papa Kabila papa ya botela Kabila yeyo abotela bobo bomoni teke ezaba makambo moko ezaka ba mensonge bokosaki siko bokomi ko luka siko po mokile tabino lisusuka bokomi ko luka ba photo bokende go bo sala ba montage bolo ba ete botela botela ndeko et puis na mokili soko zolo ba vérité vérité bandukaka yango na makasi te vérité kotika la vérité vérité kokoloba yango lelo vandi no pe calme mais ntango mokolo koya kokota na mitema ya bato bakoyebaka ezali vérité mais oyo ngbanda azosala eza vérité te yango wana amonaka ete soki alobi likambo asali neti yakanisi alamusi bato soki amoni ete bato yango basali neti kobosana likambo yango ake asali bamontage ya bafoto mpona kosala neti kolamusa likambo ya bapepe bolamuka motala boye te oyo mbanda aza kosala ko aza kotourne oron nzambe aza koconfondre ye mama ozali nazokiseli yo maloba